bala olinganga ndenge naza ndenge mwasi akolinganga ba jeune fille mibale a na poto la famille ba kie Kinshasa tant ba komi kuna Kinshasa la congolaise 83 gauloise de papa Hervé tant ba komi na Kinshasa yo kali solo ba jeune a ndeko bango ba kene kolinga mibali ya mbongo bango ba kene kolinga ba kene kolinga ba député ba ke kolinga ba un bon tonton ba ke kolinga ba tumoko boye o ba yebana baninga awa na poto awa ba longwe ba habiter to Kinshasa là ba comme na Kinshasa sikoyo ba non il faut to que ne pas mère mo boye bazanga vie na bango moko boye vie wana sikoyo azaka na bana basi o ba tonton bazaka azaka na bana basi ateka ka bana basi to lo bonka bonga ateka bana basi ba tonton na bazaka branché na ba grand homme ba un bon tonton ba fille wana ba solana déjà ba yebani mutu na bango vie na biso mais les ministre mo boy koto yo ministre na oluka ba petit oluka ba fille moko bien penza boy wana neti ba bino pe kitoko ya solo ministre na bon ba kiti Kinshasa ba kiti camarade na camarade ba kiti Kinshasa avant ba kitata vie wana sinel ba bitala regarder non mais mabino pas mère na nga mo boy ya zakanganga te mère wana nganga te mais ya sukola ko mut ba fille wana nyoso wana boyo karawana c'est mère wana bo mut ba fille wana boyo karawana ba yemba kana nzembo ba fille ba bua kama wana mère wana donc ne boza wana de boa bien mais mère wana fois que sukola bino ba nyoso kwa tulu kwa vie wana na deux filles à poto ba ke qui désire ko beba partout maman tomba komi et komi siko ke ba komi pa mère wana mama sokolanga siko mabe ya place ba mama sokolanga ngo tamu toke bokenda bakenda kakuna botala no ba cadre na bango nga na yebite na na kenda te na mekate na kokende pete na kozalaka pete bokomona nga pete na boyi naza na grâce na ngai oya ngai moko nzamba pesanga na kokota na bandako wana te basi wana to ba mama wana to ba tata wana ba place o ba salira ba biloko wana ezaka ndengeni ezaka kitoko pekate bakomi ekomi tonto wana atelemi ba fille apoto mi balé abina ba fille apoto o bino bokota ba fille apoto babite yo muto memi biso awa mama Jita merci beaucoup pour le cadeau yo muto memi biso awa yo kota viana lobi ba petit to komi awa bobina ngai pona ba chance na bino moko bobina mema bino pa merwa sokola bino na li proposer bino mope bondimi po bozo ba ministre siko ekomi keto ye a pa mère yozolo ba ke ngana kota muta liboso ngana okota te bino fo bokota mama e bandi discussion bango nyonso ngana kokota te yo kota no ba komi ko banga nana okota pa mama na muta liboso viana bitala ba petit bo simbisanga touche ngana okota pa mère te o comprendre ngaso na yena ba petit na nga bango ba kota ngana kota na mère te mi bale wana ba monika ke komi ko suane komi benda tika yo kolukaka otuna nga bongo yo yebindeni tant tozolo banoke babeti li solo ya yo zo comprendre te que li solo nga na beta ba triste réalité ba benga ka tu pesa ba conseil c'est que oyebinga imbala liboso mama papa la famille ndeko mwasi ekomi swana benda tonton na binga na kosimba touche wana te petit keba bokota basi apoto mi bale bakoti na kati ya mama sokolanga merci tant bakoti tomba coach wana ekomi ndenge za bongo mama bango bakomba bango bale mama biso to ye parce que ba yebisi biso ke yo penoza mama moko o yo kanga ka penza mama biso ne to za boye to ye kaka po to za na mwa ba tonton na biso mo boye mama pasali ba bikila kila ndenge le kaka baba niko sa bikila kila mama ngo asali soki ndenge ni ngo balobaka wana vungule la ba mama basali daka la bakoko balobi mama bakoko balobi kaka yo ministre nanyo nga Marie Lorte nga kona Marie Lorte nga miss de Miss Tanya Lor nga Marie Lorte bakomi tata bakoko balobi mama na baluka bango bazotalana bakoko balobi yo kozwa nanyo nazomona mama lobi bon bokende basai babikili akile basomi basoso bani bakei mama tant bakei wana na ndenge pa mabete tant bakei ma soeur à moi Lili Mbayabou, je salue ta présence Mbayabo. Tant ba komi ba lingi na bango pe ba tonton.
ba tonto ya ba grand homme ba député nzoka ba député ba grand homme mingi bango pe bazana ba protection ya bango moko ozo comprendre jango bango pe bambi bombaka na ndenge na bango oto bango mosa ba photo awa biso pe na poto tozotaka lokwa ndako ezozika tobi en tout cas chance et sourire baninga bakomi ba fille ya bien ba fille ya boye ministre wala siko bakombe ministre boye abima pena la ministre ye pena bimaka na ministre ako bazo bima pena ministre ndenge ni siko makambo ngo ekoyebana ba camarade ndenge ezalaka boke nzela mibale muta za na chance na ye mama pesa ki bango mbale ba chance mais chance moko eganga ki makasi moko abimina ministre boye moko ministre azoya te kaka député et comme guerre esprit et comme concurrence ba comme na concurrence ba na poto ba comme kwenda vutu kwa ba keki bazongi ba keki merci ba master ba comme na ba comme ko swana ba comme ko na ba guerre d'esprit ba comme na guerre d'esprit ba comme la guerre d'esprit je vous aime la famille ba comme la guerre d'esprit donc ba comme la guerre d'esprit muninga moko akomi ko bima na ba ministre en tout cas azozwa masolo pena kitoko moko na ba député bobi député na ministre na Kinshasa mbongo eza ndenge moko te OK sikoyo lisolango yeke oyeba na ndeni tango bango ye ozonga na poto po bakendaka poto bazonga ba beta ba 3 mois ba koma na ba langage biso poto to linga soute poto nga linga su poto te ngalo va na poto na osani vieux zana Kinshasa ma sole se changea bande kolea bazongi na poto entre bango na bango siko ekomi ko swana ekomi ba discussion nde siko vérité ko yeba na ke bakendaka pa mama moko boye mama nanda salaki na bango boye et puis ba chance ya muninga moko egangi makasi chance ya muninga mususu egangi te donc yango mte komisa bango na trouble yango mte koma ko soignisa bango vous comprenez yango mte koma ko soignisa bango yango na lobi boye la famille chance wana o ba pesa kibino ya ke ba mama sokola nga ba mama nini ba mama na ba pesa ba chance ka ya mibimba te parce que ba mo bazana na chance te ba papa na bazana na chance te na zo biso vérité yo moko za na chance yo moko naturel tango zo ko komitika kokota na bandako wana yebaka ke ozo tika oya yo malamu ozozo ya mabe batu wana baza capable yo lobi ke ozo bela misu olela ka trop bela ka misu alongoli pasio eza na misu oyo ayeko chango na mukongo omoni na misu okomi no bien mais na mukongo zo bela parce que batu wana bazaka ne loko malonga o babakisela biso te c'est Dieu qui guérit nzambe nem taper sa grâce tozana eloko wela te na samukili to se calmer tozana eloko wela na samukilité to se calmer la famille surtout ba jeune fille na Kinshasa vitesse komi tellement makasi awa na poto vitesse eza mais ya Kinshasa eleki na yebi ke pasi eza tellement makasi mais il faut to se calmer eloko oyo nga na oloba la famille e komi na bana ba poto jeune fille ozana poto tantine ozana poto ndenge nini ozanu na poto mais yozo kene Kinshasa tozo kende ko consulter batu mo bo pa peso ba chance siko bandeko o bazana Kinshasa bango baluka banani po bapesa bango ba chance tant to yaka de na poto awa poto ezana ba opportunité ezo dépendre kana yo ndengo hôtel mandengo luka opportunité na yo mais mutu aza auti na poto akiti na seku na bia kena kimbanteke akena côté mobo akipo mama mobo babisa ki asokola bango bapesa bango ba chance ba nini ya kozwa ka ba député ya kozwa batu moko boye ma chérie omoni député bakolemba so komo kanga emingi ezana musicien mobo na bombi kombo musicien wana na bombi penda kombo na parce que musicien mobo opena linga mingi ba musicien na tellement bakanga e trop ba musicien na ba chaki na kisi sko ezaki voyage mobo fa ba ya Paris musicien wana akompena aéroport à Paris aza chef d'orchestre munene musicien munene opto ebition sur la Congo ya grand obi